Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo kaka ndenge ekipi ya Radio Zumel 1000 eprometaki bino. Lelo ezali mokolo oyo tokolobela likambo oyo bato basaleli yango makelele pe balobeli yango na oyo etali bongo ndenge nini ndeko mwasi oyo alongwaki na mboka Denmark pe aye na France pe amemi mikumba na ye nyonso mpona kokende kobala odombo. Bandeko babolingo na banzi bato mosusu bazali koloba me ndenge nini bato oyo bazali koloba makambo ya bato ezali makambo na bango jalousie makambo ndenge na ndenge me ndeko tokoyebisa na bino bato bozali koloba ete ezali jalousie na banzi likambo ya jalousie ezali wana te ezali kaka bino moko ba auditeur na makambo na bino oyo bolelaka mpona koya nango auprès ya Radio Zumel 1000 nde après avoir recevoir ba requête na bino pe kotinda ba scorpion noir na terrain ko vérifier soki likambo wana ezali ya solo pe esengaka ete tolobela yango. Ndeko tokosala jalousie soki toyebi ete odombo abalaki mama wana na mbongo apesaki biloko nyonso famille ya mwasi esengaki
wana tokoki koloba ete ya solo penza Odombo approuvé tango mosusu soki bolobi jalousie bato bakoko comprendre. Mais comment biso tokoko sala jalousie soki komona ete mama oyo ayende na Paris pona kobala Odombo na banzi bato mosusu bakomituna kobala Odombo na ndenge nini? Bandeko ezali mbala ya liboso oyo ngai na monike na kati na communauté congolaise tomonaka bandeko mibali mosusu basalaka ba mariage na bango awa me okomona mobali a contribuer na moi quelque chose apesi moi asali moi geste pour moi se sentir que non ya solo pe ke nazali na mobali na bali mobali mais tokokende kosala jalousie na moto oyo biso toyebi ete mwasi abimisi nyonso. De 1, mama oyo ye moko amisombeli meme robe na ye ya mariage, alors que robe ya mariage ya mobali nde mtasalaka surprise ata mwasi ya kosala geste po aloba ete abali yo me mobali fo lakisaka wa mobali robe na ye moko ya mariage mama wana ye moko amisombeli. Makambo ezali ebele bandeko oyo tokolobela bino tokotalisa bino mpe tokolakisa bino ke ezali jalousie te mais boyebaka ete makambo oyo ndenge eza na niveau oyo tereza ya koyinda po ete yuyu mutu mosi mpe esika azali ya kotomboka po alobi ete Odombo asakani na esprit na ye akosikosi ye na makambo ya mabala. Yuyu mutu mosi alobi ete aziki maboko na kolambelaka etango nyonso. Et puis à chaque fois soki Odombo azali epa na ye butu nyonso tu kolala te kosala o nyonso Odombo motema na ye lingi mais lelo aza komona ke Odombo ake kosala mariage yuyu mutu mosi alobi ke ye akanisaki makambo yango ekosuka na yango kaka na ndenge ke relation normale ye na mwasi wana. Mais alobi ke a comprendre que Odombo a trahir ye ake kosala même mariage. Mais ba scorpion noir na terrain balobi masolo yango ezali nango pepele po ete nyonso tu o elekaki na mariage wana mwasi wana kaka nde mutu asali yango. Mais na kokota penza na mozindo te po ete wana boko yoka yango après avoir loyembo oyo papa botamba kobetela biso nde boko yoka ba vérité. Ndeko ezali likambo ya jalousie te ezali likambo tozali koloba po nini tofungola bandeko basi miso na culture na biso ya ba congolais mwasi abalaka mobali te mwasi amisombelaka ye moko robe te mwasi amifutelaka ye moko sali oyo mariage esika koleka te mwasi amisombelaka masanga ye moko te na mariage mwasi asombelaka mobali costume te. Donc na constitution ya makambo etali mariage na mboka na biso Odombo na mwasi na ye ba violer constitution ya makambo etali mariage. Alors lokola ba violer constitution ezali loko moko ifoto telemela yango tolobela yango po ete ba violer constitution ya mboka na biso na makambo etali coutume ya mariage ezalaka te loko basali yango wana il faut telemela yango. Bino ba combattant boza kotelemela makambo etali constitution boza koloba tangu nyonso. Mais pourquoi pas biso pe tomoni couple moko e violer constitution ya makambo ya libala pona nini totelema te tolobela yango wana eko leka biso inaperçu te tokolobela yango parce que ba violer constitution. Mais yambo te tokota na kati na masolo na nyonso tokosenga nanu tona kosenga nana papa Botamba kuna na régie betela biso nanu mwa loyembo moko ebongo na sima tokota na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan oyo kiyango ya bien Keba
Yai mambo Wesa Bamekaka mosapi na mozindo tedi Tunalitea Na PDG Makambo Libala o libala Tunantango mama Tunantango Masopila yonde masolo Bakulutu babala kala Bayebinde makambo Kapara babota biso bango bayebinde sekele Ikweleloko mosusu mama Uruze ya likambo komema oyebi ata milote Tunantango Likwela o Ezali eloko oyo basalaka na motema mbangu te Ebongi yo mitala o kanisa soki solo okoki Ezali te obala lelo bolobi boka bwana Kweleloko mosusu kodema yenga Moto boko vanda na ye kisuka ya molongo Moto akobotela yo nde bana Saki yo lei yo tondi te komeka Osabite na mozindo Saki yo nde oyo nga na kone Ozala espérance ya ndakunanga Na kusinga bambonge te Oto umela Saki yo nde oyo nzambe atibelinga Ozala mopanzi na ngai Na kusinga bambonge te Oto umela Oh mama Mwasi yako bala batalaka na bizaleli Ata akotakata, ata akongenga lokola mioko Ata akoloba lokola mon père Mobali ya kopesa motema Yeye, basi mosusu bazali ya kobala te Akolukela yo makambo na familie Akolukela yo makambo epai ya baninga na lisanga Saki yo nde oyo nga na poni Ozala espérance ndakonanga Na kusinga bambonge te Oto umela Saki yo nde oyo nzambe aponelinga Ozala mopanzi na ngai kudu Na kusinga bambonge te Oto umela Mananga bobo balana esengeli boye bana nalobi naleli nasambeli nzambe apesanga oya ngai ya mosantu pote ozala oya ngai suka wanzo nalobi naleli nasambeli nzambe apesanga mwasi akoki nanga akotikanga te na bana mpo yakenda na bandi bana ye Pati ya likwela oh Kete tena sebana Eko molema Jean-Jacques Kilwa, Gilbert Lwamba Yokadi
Radio Zoomel 1000. Pour radio on ezaka matata. À partir ya soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, na Allemagne. Monte un volcan. Qui en goya bien. Keba. Merci papa Botamba pona loyembo kitoko siliko bete la biso bandeko babolingo tozali kokoba kaka na kati na masolo na biso oyo tobongiseli bino mokolo mwa lelo na oyo etali bongo odombo pe na ndeko mwasi oyo alongwaki na Denmark po ete aya kobala ye bandeko babolingo na koyebisa bino lisusu bato oyo bazali koloba ete ezali jalousie nde ezali kolobisa biso bandeko bobima na kati na makanisi wana ezali ebongi malamu mingi bamakambo ya mike tolobelaka yango po ete communauté na biso bato mingi babima na kati na ba erreur oyo bazali kosala to bambeba bandeko ngai nazali koyebisa bino ebongi malamu boyeba yango odombo na mama oyo na makambo oyo ndenge elekeli na mariage na bango soki totali malamu na code ya makambo etali mariage ya mboka na biso to na article oyo elobelaka makambo etali mariage ya mboka na biso Congo odombo na mama oyo baviole constitution ya bamakambo oyo etali bongo mariage ya mboka na biso pe lelo oyo ebongi malamu tolobela yango bandeko biso nyonso tu toyebi te na code ya mariage na ba article nyonso tu oyo ndenge makambo esengaka mobali nde abimisaka mbongo po ete abala mwasi mobali nde apesaka biloko nyonso tu oyo famille ya mwasi esengaka mobali nde asombelaka mwasi robe ya mariage mobali nde asombaka bamasanga mpona bamakambo etali mariage mobali nde asalaka ete po mwasi na ye azala na biloko nyonso oyo ndenge mwasi akokozala na yango wana nde mobali oyo soki totali na bakalite oyo nyonso nauti kotanga nde ezali bamibali oyo bazali korespecte constitution ya makambo etali mariage ya mboka na biso wana totie bango na kati na liste pe torespecte mariage na bango me bandeko oyo mariage ya odombo eza kolekela biso boza komona ndenge odombo asalaka makelele awa ke bakonzi ya mboka na Congo baza korespecte constitution te bazali koviole ntango nyonso constitution ya mboka na biso bomonaka ndenge asepumonaka mpona koloba me bandeko babolingo lelo oyo odombo ye moko bauti kokanga ye na kati na bamakambo oyo ya mboka na biso ndenge nini aviole constitution na makambo etali mariage ya mboka na biso Congo bandeko tokobetela bino lisolo yambo te tokoka kokota na kati na koko na masolo ya makambo oyo etali bongo odombo na mama oyo boyoka lisolo ndenge ezalaki oyo ba scorpion noir basi bazwi dossier nyonso tozali na yango awa eloko moko ekoki koéchappe biso te oyo tozali koloba bandeko bolongola kutu ide ya koloba jalousie nga na kokosala kutu jalousie na odombo ete mpo nayebi vi na ye te nayebi ndenge nini azalaka te nayebi bamakambo na ye te mais eloko ezali kotinda biso tolobela bamakambo mpe tosiliki makasi
Pe naza kobeta même loboko likolo ya mesa ezali parce que Odombo a violé constitution ya makambo etali mariage ya mboka na biso tokoki ko accepter yango te pe tokoki ko pardonner ye te. Wana ezali neti azali kolinga kotinda pe baninga mibali mosusu nanu babali te na paresse basala lokola ye. Maneko Odombo oyo tango ba makambo ya ba combattant ezalaka tango ezalaka ko régner Odombo abandaka kokende na Danemark. Mama oyo azalaka pe kovanda na Danemark azalaka na libala na ye. Esika Odombo azalaki kokomela ezalaki na pasteur moko pasteur Jésus azalaka na Danemark. Ba Odombo baza kokomela kuna et puis pasteur Jésus wana ayebaki pe mama wana ayebaki pe mobali ya mama wana o bazalaka na ye. Odombo kaka ndenga bandaki kokende kuna na Danemark. Tango ake komona mama wana a influencé mama wana na ignorance aye komona ete Odombo nde mobali ya malunga mama wana abomi libala na ye. Tango mama wana abomi libala na ye andeko mibali oyo ya Danemark pasteur Jésus na bandeko mosusu baye komona makambo wana basiliki basololi na Odombo lokola Odombo alingaka komimona yenda azali likolo ya bato nyonso ye na pasteur wana babebani ndenge toza koloba bazaka ya kobebana ti lelo mpona kaka makambo ya mama oyo atiki mobali na ye. Odombo akomi kosala bakwenda vutuka kokende na Danemark pe mama oyo aye kozwa décision na ye akangi biloko aye na France po ete aya kobala Odombo. Bandeko boyoka sikoyo esika koko ya makambo ezali oyo biso Radio Zumel 1000 tozali kotelemela yango pe kozala na kanda kobeta meme loboko likolo ya mesa oyo ezali kosala kanda. Bandeko oyebi na basolo etali constitution ya mariage na oyo etali bongo na ndenge ya kutimi ya mboka na biso jamais mobali yo mwasi akoki kobala yo. Toyebi ete na bamboka mosusu ezalaka bongo soko ke na Inde okomona mwasi nde mutu abalaka mobali wana ezali constitution ya mboka na bango barespectaka pe yango. Soko ye na poto awa okomona mobali abalaka pe mwasi mais okomona ete moto asalaka loi na makambo etali libala okomona mwasi mais awa na poto ezalaka okomona partager mobali akokopesa ndambu mwasi patie ndambu tamsu 50-50 mariage esalami mais pa na biso 100% ezalaka mpona mobali. Alors eloko nini eye kosalama mama oyo akangi babiloko na ye na bambongo nyonso to azwaki kuna na Danemark aye awa na mboka France. Ekomi ye na mboka France bandeko oyo kaka ete Odombo amoni yango penza chance o ndenge papa wemba lobaka chance eloko pamba. Mama wana kokoma komi na France mama abandi kosala nyonso ba préparation ya mariage. Bandeko mama oyo ye moko amisombeli robe na ye ya mariage. 1. 2. Mama oyo yende afutaki mbongo po na location ya salle esika mariage elekaki. Bolandaka po toyebisa bino ke esika nini oyo tomoni ete Odombo violé constitution ya mariage na ndenge moko ezalaka te. Baninga bazalaka ta mwasi kosala 100% mais mobali yo contribuer pe na mwa ndambu bayebika ya mobali ya participaki mais Odombo ata 1 centime ebimite oyo kaka chance eloko pamba. Bandeko 3. Mama oyo yende asombaki masanga pona bato bamela na bafete. 4. Mama oyo yende
asombelaki Odombo costume oyo Odombo alataki, chemise oyo atiaki na kati ya costume, cravate, ba chaussette oyo Odombo alataki, sapatu, voire même maintenant slip oyo bino ba jeune bobengaka mukadi. Mama wana mutasombaki nyonso ndenge boko mona Odombo atelemi wana ndenge azali wana. Donc mama wana nde mutu asombi nyonso. Alors eloko ye kosala pasi, mama oyo lisusu kaka ye mutu afutaki mbongo po ete baloué ba musique oyo ebetaki na salle. Place lisusu eloko elelisi biso makasi po oyo bamasolo tokopesa bino eza ba version vraie oyo ba Scorpion Noir batindeli biso oyo bankete esalamaki boyoka. Mama oyo kaka ye nde mutu afutaki 30 € po bakata Odombo coiffeur, donc basale coiffe pe ye pe mutu afutaki mbongo po babongisa ye nini oyo bamandefu wana ndenge boza komona. Bandeko esuki wana te. Mama oyo yende asombaki to aluaki limousine oyo bomoni ememaki bango. Kaka mama oyo nde mutabimisi mbongo. Bandeko toza kokende. Mama oyo lisusu kaka après mariage, 2 jours après aye kotindela famille ya Odombo 1500 € na Congo. Toyebi te soki ezali po aza kobondela libala ou bien koma 1500. Mama oyo nde mutu asali wana nyonso. Me bandeko, wana ezali violation ya constitution ya makambo etali mariage ya mboka na biso. Oyo biso tokoki kotolere yango jamais. Oyo komi kopesa kanda. Bakoko batikelaka biso constitution. Oyo mobali ifo alakisaka aza mobali. Mais oyo eye kolakisa ete Odombo bauti kobala ye ya kobala. Ya mvimba penza bauti kobala ye ya kobala. Alors, sikoyo bino boyebisa biso na makambo oyo nyonso ndenge bino moko bomoni eleki. Mama oyo bato bazali koloba botika bino Zumel Mil bozali koloba ponini bomoni Odombo abali mwasi na ye epi mwasi yango za jeune. Bandeko nani akosi bino ke mama oyo azali jeune? Mama azali mukolo ya Odombo ndenge bozali komone bolanda ba maquillage wana te. Po soki balobi bapalola ye elongi nyonso tu na mai ba maquillage elongwa bokomona oyo balobaka vrai face ekobima. Mama oyo azali mukolo ya Odombo. Mama oyo azali mama moko teke oyo bino bokoloba ete azali jeune. Aza mukolo ya Odombo. Donc mama oyo asali nyonso. Soko moni mwasi asali nyonso tu. Ye moko na makambo libala boye. Seke mwasi ya moni ete aza deja na perdema. Zoye bagake il faut na litekaka na likambo yo na bala kaka mobali yo po chance na nge ezali yo na. Mais eloko tokoloba mama ya miss asali nde erreur. Asali erreur po ayebi te banzela nini oyo Odombo akotaka pe akomona 1000 couleurs. Biso tolobaka na biso kaka boye. Toyebisaka bino na makambo ya Johnny Faye. Ndenge atikaki mwasi na ye oyo azalaki na Afrique du Sud kombo na ekimi ngai po aya kozwa film moko ya théâtre. Tolobaki eke masolo oyo ya Johnny na mwana mwasi wana ekokende musika te. Lelo boyoki ndenge na internet ekomi konginda. Bango mibale na Johnny donc ekomi puku na nyao. Opesi mbwa boyi. Ndenge pe toza koloba na makambo ya Odombo. Mama oyo asali erreur. Odombo aza mutu oyo toyoka nanu teke Odombo avandi na mwasi bona ndenga ya kimia ke bawumela. Eske mama oyo basi babeteli basango ndenge nini? Odombo apesa yuyu mutu ba promesse. Yuyu mutu kako ndenge boza komona yuyu mutu. Yuyu mutu amoni ba pasi pona Odombo. Kolamba kosala nyonso pona Odombo.
odombo kokosa eke na kobala yo bandeko. Yuyu mutu apesa ye nyonso. Soki boza komona lelo nzoto yuyu mutu. Ndenge si lembi. Nani a utilize yango mingi? Ezali odombo. Odombo nde mutu a utilize nzoto wana mingi. Yuyu mutu mosi avanzwa odombo. Azalaki na mwa nzoto moko bien ndenge toza kozwa ba information pa ba scorpion noir. Balobi mwa mabele na yo wana ezalaki bien kotelema. Lelo yuyu mutu mosi mabele nyonso etali na se pona nini? Odombo. Makambo ya sali pa yuyu mutu mosi. Asasi mamona na ndenge kosasa lelo yuyu mutu mosi ndenge azali na bandeko. Ata okutani na mosi lelo yuyu mutu mosi koma soki mobali akutani na yuyu mutu mosi. Nui ya liboso kaka o mobali wana bakokende na yuyu mutu mosi. Okomona kaka mobali ya bayembala moko. Po nini odomba utilize ye na ndenge ya mabe. Na ndenge ya mabe. Yuyu mutu mosi aza ko regrete. Alobi ke odomba trahir ye. Yuyu mutu mosi ayebaki kutuba makambo ya ba mariage te eko sutuka. Po odombo basalaki mariage yo na ndenge ya kintsweki. Mais bandeko na koyebisa bino mama oyo asali erreur. Il fallait même vendre tana mobali na yo na Danemark. Obomi libala likolo ya moto lokola odombo. Odombo mutu oyo aza kosala tour du monde na poto moni poto a ekomi lokola ya ye. Oyo akoki ko toucher basi nyonso ndenge alingi. Na Hollande toyebi ba ventre nini odombo asala. Na Belgique toyebi est-ce que mama awa yoza ko sepela obali odombo. Oyebi ke odombo kaka moko na pesa lisusu mwasi ya matungulu promesse ke ya kobala ye. Akei kuna babi. Après alakisi mwasi ya matungulu vrai face. Bana kutu ya matungulu na tango wana bazalaki na confiance bako benga kutu odombo papa. Mais lelo oyo odombo alakisa mwasi ya matungulu vrai face. E bongo yo kutu mamoyo. Yo muto zana yo na age moko mukolo kutu ya odombo. Po batu mususu bako mona kaka ndenge basali ba maquillage wana jeune bobete za ba maquillage. Soki bazui kantine ya mai ba boaki na elongi. Ba maquillage na elongwe boko mona vrai face ya femme ango. O makamtoko yebisa bino za jeté. Eza ba masolo oyo ba scorpion noir balobi ke tango mariage salamaki ba scorpion noir ba ke ba monisko mwasi yango penza boye. Balobi oh. Est-ce que ba tromper biso bien comment? Moi je te monaki na ba photo wana na ba photo ya mariage na odombo. Eza yete nzokande batu oyo na salon esika basalaki ba maquillage ba travaillaki makasi po ba bimisa elongi ndenge boza komona ndenge elongi wana ekomi wana o batu bakoloba mwasi mon chéri kitoko mwasi boye bandeko bazwa kaka kantine ya mai babwaka na elongi okomona ndenge nini ba maquillage na tango ekokita bokomona vrai face à mama koko ekobima oyo tokoyebisa bino ezali masolo ya lisekite. Mais na banzi odombo na mama oyo ba viole penza constitution ya makambo etali mariage ya mboka na biso ndenge bakoko na biso batikelaka yango. Modeli babaleli odombo babaleli na ndenge moko oyo biso mibali toza na kanda tokoko sepela te. Mwasi ye moko asombi robe na ye ya mariage. Mwasi ye moko afuti location ya salle. Mwasi ye moko asombi masanga pona mariage. Mwasi ye moko asombeli odombo costume. Asombeli chemise ateki na se ya costume. Asombeli cravate. Asombeli slip. Asombeli chaussette. Asombeli na sapatu. Aye ko futela ye susu mbongo pona bakata ye coiffe. Bandeko ata bino moko. Ata bino moko bandeko. Bozala na esika na biso mibali. Pe mwasi ye moko afuti mbongo po musique oyo ebetaki na salle. Bandeko. Oyo komi nini? Et puis mwasi ye moko aloué limousine oyo ndenge bo bandeko boza komona ememaki bango pona mariage. Bandeko. Odombo che biso mibali wapi?
lokumu na biso ya bamibali odombo otie yango wapi? Kaka mama onde mtafutaki mbongo po bakende kosala odombo beauté mwa maquillage na nini mukolo mariage. Mais odombo finalement mukolo mwasi oyo bambongo nyonso azobimise kozala lisusu te, okolesa ye nini? Po deja oso mesani na facilité asi amesani si yo facilité ebandeli ebongo mukolo koloba mbongo eza te nde mukolo wana okolakisa vrai face nde okobenga na ye lisusu bien. Mama odombo na masolo ya nyar atondaka na ye te, o vérité toza koyebisa yo. Na masolo ya nyar atondaka te, akolakisa yo lisusu couleur mosusu oyo aza kosala boye mpo nanu bambongo na yo wana aza komona yango banini. Mais ntango mbongo ekozala te, okomona penza vrai face ya odombo. C'est un hypocrite ndenge oza komona ye wana, soi-disant combattant. Oza koganga kaka, ah non, Kabila violé constitution. Nzoka nde yo moko wana poto o violé constitution ya makambo etali mariage ya mboka na biso. Okanisi biso batata tozali na esengo. Okanisi biso tozali na kosepela. Opesi biso lokumu te. Makambo oyo yebaka ete oyo sali un jour ekobetela biso bapapa retour. Mukolo yo kobebana na mwasi oyo kotelema liboso ya kamera akoloba nyonso. Oyebi ndenge nini biso bapapa tokozala na soni. Lelo mwasi oyo akoloba te po masolo nano ezali bien. Même quand vous allez masolo baby. Bokomona mama akoya liboso ya kamera koyebisa biso ndenge nini asalaki nyonso mpona odombo. Yo kanisi ngai nazali kosepela. Ndenge yo odombo makambo osali, ndenge o violer constitution. Ah! Na mandefu na yo moko, na suki na mo mpona okendo kati ifo mama apesa mbongo 30 euros. E odombo, otie biso wapi? Na silipi na yo moko, il faut maman kaka somba. Non, oyoko, tango bato baza koloba, odombo abali. Oyebi ke nga naza kotala bona lobia soki bayebaki. Odombo abali te, babali nde odombo. Babali nde odombo ya mvimba, penza babali ye odombo. Ondenge balobaka o babali mobali ya 80%, mais penza babali ya 100% bandeko. Ah! Et puis bandeko, boyoka lisusu secret ba scorpion noir na biso ba yebisi biso. Tangu bazako sala ba préparation à mariage. Mwasi alobi bon, atindi odombo bakati ba suki ba nini, tangu bazanga ba na kati ya chambre wana. Odombo atikali bolumbu, mama tali alobi ah odombo. Oyebi ke c'est bien mais ba poilo ya sepe boti mingi ba poilo na wana c'est boti mingi. Eza bien te, il faut pas diminuer yango. Ah bon maman ce qu'on a osala ndeni na za penza na mbongo te pona ba tondeuse. Ba pesi lisusu mbongo tondeuse po nini? Ah kata ba poilo na ye moko ya se bandeko, ata bino moko. Ndenge nini ko exploiter mwana mwasi oyo boye. A exploiter mwasi na ndenge ko sakana te. Na ba poilo na yo moko ya se, il faut ba pesi mbongo. Il faut pas se mbongo pour que nous sommes tondeuse. Aïe, biso mibali to sambwe. Mama Rosalie na pesi o maloba. Merci papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo na kosenga na bino bolanda émission oyo penza na bokebi. Na ebiete ata ndenge tokotisaka bino na kati ya ambiance ya émission pona ko sala ete bolanda biso na bokebi penza bolala la pungi te pe bonima te. Mais tosengaka na bino bolandaka makambo tolobaka po ezalaka très important ata bokoseka. Mais boyebaka ete makambo mingi oyo toyebisaka bino ezalaka penza makambo moko ya solo oyo yango na bozalaka soki likambo ekomi bokomi kobenga papa Roger bolobaki likambo oyo. Mama Rosalie likambo oyo kutu bolobaka yango. Yango na tosengaka na bino bolandaka na bokebi pe ezali ba conseil ya makasi oyo topesaka na bino. Bandeko kaka ndenge papa Roger uti koloba
na masolo ya oyo etali bongo libala na mboka na biso oyo ndenge tokoki koloba ezali lokola constitution ya libala ya mboka na biso. En tout cas, ya solo penza Odombo a violé yango. Odombo a violé yango na ndenge te oyo nyoso tozali koloba ezali kolakisa ete Odombo a respecté vraiment article ya constitution ya makambo ya libala ya mboka na biso te. Yango na tokosenga na Odombo eza nango na tina te ya koya koganga kali lisusu liboso ya kamera pona koloba ete bakonzi ya mboka na biso ba violer constitution boye yo moko violer constitution ya makambo ya mabala ya libala pona mboka na biso. Alors eloko tokoloba kaka tais-toi. Inutile ya kosalela biso ba chantage na masolo etali constitution ya mboka po yo moko respecte te na etali bongo libala. Bandeko ngai na kokamwa mingi na komona Odombo oyo yo moto nzamba apesi yo nzoto ya malamu, apesi yo pe longi ya malamu, nzoto makasi. Me pona nini kokende komitika po mwasi ya bala yo? Est-ce que ozali komona yango ezali normal tato yo? Bandeko oyebi na makambo ya mboka na biso na oyo etali bongo libala, jamais yo mobali na moma ya mariage okoki kondima ke mwasi ye moko amisombela robe ya mariage na ye. Est-ce que ezali normal? Pe kaka mwasi ye moko akei kofuta lisusu mbongo ya location po na salle ya mariage. Est-ce que ezali normal? Pe kaka mwasi ye moko lisusu akei kofuta to kosomba ba masanga oyo bato bakomela na fete ya mariage. Est-ce que ezali normal? Pe mwasi asombeli mobali lisusu costume pona alata mokolo ya mariage. Ezali normal? Kokende meme mosika ndenge lobi Papa Roger na slip na ba chaussette esuki kaka wana te mokolo yango bandeko avant mariage azoko yebisa mwasi na lobi mama kobosana te ebongi malamu na kokende pa coiffeur po ba coiffenga bien banini ba pesi ye lisusu mbongo 30 € po akende ko coiffer suki. Est-ce que ezali normal? Kaka ndenge bezalaka ke komona mwasi na mobali baza na chambre boye mwasi atali ye kaka na katikati ya makolo alobi papa ba suki wana ndenge miboteleli ndenge eza ebele eboke boye eza bien te. Omoni ndenge kozala mokolo ya mariage na ndenge okolata bien ebongi malamu il faut ko diminuer yango donc kolongola yango ata nyonso etikala ata na système ya mokoko lipo omoni bapole ebele bapole oyo pe pesaka mwa solo banini ayebisi mwasi alobi bon ndenge ezali naza na mbongo te mpo na kosomba tondeuse. Mwasi abimisi lisusu mbongo apesi ye mpo asomba tondeuse akende komikatela bapoile na ye moko ya sa makolo. Bandeko ezalaka na banzi ye moko Odombo place akozala koloba bato bayebi ba masolo ndenge nini mais mpo na koyebisa oke service ya ba scorpion noir eza makasi. Akei kosomba tondeuse po amikatela ba poil na ye moko ya se ya makolo. Bandeko meme na limousine oyo batambolaki na yango ndenge ezalaka soki mariage ndenge basalaka tour wana mwasi kaka onde mutaluwaki pe mwasi kozwa lisusu $1500 kotinda na famille mobali. Mais toloba nana yango mwasi oyo arrivaka teke un jour na vie na ye kozwa mobali lokola Odombo yango naza kosala boye nyonso bien koma. Est-ce que mama yango atunaka nanu te batu na Paris po bayebisa ye evandeli ya Odombo?
na koyanga na ndenge ya loyenge boposala bamakambo nyonso olobi na bali yo do mpe bato mosusu baza ta na soni te baza kokoma mpe ke oyo ezali jalousie mpo odombo abali bandeko bakosala jalousie na moto oyo abimisi ata un likuta ya mariage te bakosala jalousie na moto ya bongo soki kutu bolobi ke ntango mosusu baza kosala jalousie mpo mama oyo ndenge nini asali makambo nyonso mpo na odombo ekoki kozala normal mais odombo abimisi ata 1 centime te bandeko esukeli kaka wana te yoyo mutu mosi mpe akangaki monoko te ndenge toza koloba boye yoyo mutu mosi alakeli odombo mabe nyonso tu ya mokili yoyo mutu mosi atindi maloba na ndenge ya kanda mpo na odombo mpe asalaki yango bolumbu yoyo mutu mosi abimisi maloba wana bolumbu ndenge mama abota ye yoyo mutu mosi alongolaki bilamba nyonso tu asali yango bolumbu mpe aza koloba mpo na odombo akomi makambo nyonso na papier abandi koloba biso tolobaka pamba te papa Botamba s'il vous plaît tiela biso baimage totala ndenge nini yoyo mutu mosi na déception wana akei na chambre na ye alongoli bilamba nyonso tu mpe akomi koloba maloba mpo na odombo mais esalaki kaka ete mpo qualité ya son ezalaki mabe mais bokomona ndenge nini yoyo mutu mosi na kokomante yango azali kosakela odombo mabe po ete alobi mariage wana ekokende mosika te yoyo mutu mosi alobi soki ngai nalambelaki odombo nazikaki misapi te awumela na mwasi wana soki ngai odombo aniokolanga butu mobimba te sanke nakanga ta lisu nalala pongi ya baje kaka oyo ya ezalaka ete moke mama baluka mama nakoluka ta na mwa na pema mwa mokenga nakoluka nakanga lisu bokomona kaka mutu asabeti na lipeka mama baluka boye yoyo mutu mosi alobi bakende mosika mais papa Botamba tiela biso baimage malgré qualité ya son ezalaki mabe mais bomona ndenge nini yoyo mutu mosi abandaki kosaka mpo na koloba mabe mpo na odombo ebongo ngai na kokomante yango baimage s'il vous plaît papa Botamba. Bandeko kaka ndenge toutaki koyebisa na bino na likambo oyo etali bongo mariage oyo ya mama oyo pe odombo elalisaki yoyo mutu pongi penza te bandeko botala yoyo mutu mosi après avoir kozwa ba déception wana nyonso yoyo mutu mosi epesaki ekanda pe azwaki telefone portable na ye alongolaki bilamba nyonso pe atikalaki bolumbu mpo na kosaka to komodire odombo bandeko mpo kaka kalite ya son ezalaki mabe mais bozali komona yoyo mutu mosi ndenge azali wana azali bolumbu bandeko tozweni bino kaka parti ya likolo mpo toboyi kozwa parti ya se mpo soki tozweni bino petit parti ya se forme kote ya mataku ndenge esali forme na ye na se kote ya mataku ndenge esali yango wana toboyi mpo ete ekotinda bato mingi base revolte mpo modele odombo abebisi ye nzoto bamama mingi bakose revolte yango wana bandeko bomoni yoyo mutu mosi ndenge nini azali komodire odombo pe koloba mabe azali kosaka komodire koloba ete odombo yo na libala oyo kende musika na makambo sali ngai boye mais yoyo mutu mosi pe lokola monaki ndenge nini mama wana autaki na Denmark aye po ete aya kobotola ye libala oyo baprometaki eutakala yoyo mutu mosi pe akangaki monoko te abwakaki mpe mwa maloba epai ya baninga mosusu
bandeko makambo oyo yuyu mutu mosi alobi na mawa soki penza makambo wana yuyu mutu mosi alobi ezali lolenge wana en tout cas odombo okokende musika te ebongi malamu ozonga osenga yuyu mutu mosi pardon na nyonso osali ye bandeko pona nini odombo bino batu bolelaka bamama na biso bazali violé boye mais modèle oyo osala yuyu mutu mosi epesi ngai moko na mawa na ntango bascorpion na bakopesa bainformation ma ya miso ekitaki ngai nalobi bato balakisaka biso ndire bazalaka na susi ya bamama na biso ke ndenge nini bamama na biso bazali konyokwama na likambo etali baviole mais modèle oyo odombo azalaki kosala epai ya yuyu mutu mosi ezalaki kaka viole bandeko yuyu mutu mosi alobi tango odombo aza kobima na ye yuyu mutu mosi alobi azali mobali moko oyo ke tango ayebi ete butu wana akosimba yo ekoma lokola drogue yo ifo okende osomba tangawisi osombi na bakimbiolongo banini abandaki alobi abandaki kosala soki asombi yango aye atuti yango asangisi yango na bapilipili yo mondongo banini wana nde ezalaki lokola viagra mpona odombo alobi akosalela ye babiloko wana nyonso tu banini abi mosusu azalaki kutu komona mosusu aza komela mosusu ya kobaka bandeko alobi soki asimbi yo bandeko yuyu mutu mosi alobi heureusement lokola nga mpe nazalaki muto na bandaki namelaka diamba nazalaki mpe soki nayebi ke odombo akosimba ngo komona na beti mpe deboule ya noir na beti yango komona tie makanisi nange komisi yango soki ndenge nini wana ata na butu alobi ke soki aza kosala nyonso to alingi yuyu mutu mosi alobi ke akosentir mpenza mwa problème mingi te mpo ezali na sous drogue bandeko botala kaka bamakambo oyo bato babandaki kosala mpo na koloba ete bango nde balingaki bakende koedike masi ya bakongole kuna na kongo na bamakambo ya boye yuyu mutu mosi alobi baniokolinga na ndenge kosakana te modele oyo odombo alaleli ngai na ndimaki teke lelo akosala mariage na mutu mosusu yuyu mutu mosi aleli tala kaka kake kosala video oyo aza koloba mutakala ndenge bozomone wana bilambe eza te tolingaki totya video yango mobimba me tokati kaka po video yango kote ya forme ya mataku ya yu mutu mosi na kote babengaka banini ba revolver ndenge modele esali mpenza ndenge mwa kitoko te me ye azokolobaka ezali ke soki baforme wana ya mataku esali bongo ezali odombo nde mutu akomisi ye bongo me biso mpe toza kokamwa tolobi bon soki ezali odombo atuka odombo ifa senga yuyu mutu mosi pardon mpo akokokomisa mwasi ti na forme ya boye te bandeko ezali mawa mpo bomona ndenge nini bato baza koloba ete balingaki baya na makambo ya malamu na kongo ya lobi botala kaka bamakambo bango moko baza kosala awa eza mawa eza mawa modele abebisi nzoto ya mama oyo yuyu mutu mosi bandeko bolanda te mpo omoni yuyu mutu mosi apakoli bapoudre banini me soki balobi botala video yango mobimba bokolobake non odombo oyo aza na nzoto moko ya mabe banzoto ya ngai bandeko boyebi na mboka na biso ndenge ezalaka soki balambi biloko ekomi na butu mpo biloko wana elala soki boza na frigo te bamama baza koloba ete mutu atoka biso biloko te mpo sino te kokoma ngai ndenge moko mpe na odombo oyo azali na banzoto moko ya mibali na ndenge ya mabe oyo soki asimbi mwasi nzoto ifo ebeba ezali mawa me bamakambo oyo nyonso yuyu mutu mosi asubir mpo na nini koprometre ndeko mwasi kolobake na kobala yo me suka na yango otiki ye boye epuis oyo bato mosusu baza koyoka ata soni te na internet mpe baza kokome boza koyokela odombo jalousie ndeko jalousie ya nini
tokokende koyoka jalousie epai ya bamoto oyo babali ye na nyonso bandeko kokata suki mwasi mutu apesi mbongo kokata bapwali ya se kuna kote ya soka mwasi mutu apesi mbongo kosombela ye silipe kosomba silipe mwasi mutu apesi mbongo kosala ebongo wana nde bokende koloba toza na zuwa ndenge azali wana ndenge alati na mariage na ye tozomona kaka ke mwasi nde mutu asali nyonso alors lokumu ya mariage eza wapi baviole constitution ya makambo etali mariage ya mboka na biso ebongo bino bokokende kofungola monoko mpona koloba ezali mawa ezali mawa mingi oyo toza koloba nanu mpona yuyu mutu mosi mpo yuyu mutu mosi asa réagir mais eza mpe na bamama misusu oyo odongo aproposa bango mariage alielie bango bambongo epuis na bamasolo bascorpion noir bapesi biso mama oyo asapesaki odongo mbongo deux fois mpo odongo aorganize bamasolo ya mariage ya uta kaka Danemark ya odongo alia bambongo wana yangana mama oyo ye moko alobaki te mbalo na kopesa oso eloko te ngani moko na kozwa makambo nyonso na maboko mama oyo alongwe Danemark aye ti na France aye kofuta bamakambo nyonso to afuti basali bamakambo nyonso mpo alobi ke soki napesi odongo akolia na ye mbongo yango mpo apesa nga susu baraison nde mutu ya boye oyo bozolobaka kovanda na mwasi mpo baumela ezali mawa alors ndeko yo mutu oza koya mpona kokoma baza koyokela odongo kanda bandeko ata ngai mama Rosalie oyo nakoyokela nani odongo jalousie ya nini mpo nga kuti nde nazali awa nga jamais natikala kobimisa ata un likuta mpo nga na futa na makambo ya mariage oyo nyonso tu basala mpo na nga mobali ye moko mutu asala voilà lokumu oyo naza nango yango wana eske mama oyo aza na lokumu te odombo aza na lokumu te oyo libala moko bozomona kaka ezaka libala moko bandeko na mawa mpe pasi mais oyo akoloba ete mama Rosalie aza jalouse eza kosekisa ngai eza neti boza kosekisa ngombe oyo libala te oyo ezali ba jet de main oyo makambo basali ba jet de main babengaka yango ezali mawa et puis bapesi biso information balobi bandeko bato oyo bazalaka na makambo ya libala mibali oyo basalaka mpenza eloko te baza bamibali abi modele mpe ntango bake na masolo ya nuit de noce wana balobi modele odombo aza kobaba mama oyo modele aza kosalela ondire kutu ko apesaki mbongo ya libala asombaki roba ya mariage asalaki nyonso nzoka eloko te me bato bongo na makambo etali ekobo modele ndenge basalelaka yango ozwi makambo nyonso ofele nzoto na biso bamama mpe azwi yango ofele me il faut voir modele ndenge aza kosalela ya makambo yango il faut voir ezali mawa mpona bato bazali koloba ke odombo abali odombo boye bandeko bozaka kokumisa mpo boyebi te ntango mosusu mama mpe na sa motema ye moko mpe ezokamwisa ye me lokola aza koluka kaka ke lokumu mpo bamona bali me ye moko ayebi ke masolo na ye eza mpenza masolo moko ya kumfwa ntina ezali mawa mpe pasi papa Roger nazongiseli yo maloba merci mama Rosalie mpona kozongisela ngai maloba mpona bandeko oyo bango bazali koloba ete ekipe ya Radio Zumel 1000 bazali na jalousie mpo ete odombo abali te bozali koloba mabe odombo abali te odombo babali ye mpe odombo abuki mibeko ya constitution ya makambo etali mariage ya mboka na biso odombo babali ye sur tous les plans mama oyo asali nyonso donc yangana toza koloba odombo ndenge azali wana makanisi na ye mpe ezali teke mpo un jour bavanda na mama oyo bakende ntina suka te ayebi eloko nini asali aza na baprojet na ye
oyo azali kolinga koutilize nanu mama oyo koluka kolia nanu mama oyo bambongo kosala bamakambo bandeko yoyo mutu mosi oyo amoni pasi yoyo mutu mosi amoni pasi bandeko soko oyoki bamasolo oyo yoyo mutu mosi abete pa baninga na ye oyoki na mawa alobi bandeko na ngai odombo oyo boyokakai kaka na sango me mpo oyeba vrai odombo zala mwasi lala na ye na butu ndeko wana koyeba soki odombo aza nani alobi bandeko nakangaka ata lisu te na butu nakoluka te na mwa pema ota mwa moke nakanga lisu komonaka basi babeti yo na lipeka zwa position bandeko alobi amonaka pasi yu motu mosi alobi amona pasi alobi ke bandeko soki lelo bomoni ngai ndeko na bino mwasi nalongoli bilamba boteli forme ya nzoto na ngai ndenge ekoma odombo bandeko abebisa niare nyonso ya yuyu mutu mosi abebisa yango tu me yuyu mutu mosi alobi ke asutuki akei kozwela ye mwasi oyo bandeko mama ngo mpe balobi soki kaka boza komona boye bosepela mpo basali bamakiyage babi mama mokolo eske odombo aza mpenza na bolingo ya mama oyo na basheri nyonso to odombo amonaka bango wana aza na bolingo ya mama oyo to akosala ye kaka ndenge asalaki mwasi ya matungulu bandeko eza masolo me toza koyebisa bino oyo odombo aza kosala akeba mpo eza na basi mosusu basakanaka na esprit na bango mpe misusu basakanaka na bango te me soki azwi mama opasaka na esprit na ye akeba mpo babiloko boye ememelaka bato vi mokuse kikolonel yango akomi kokotisa yango ntina makambo ya mariage na ndenge ya kiloma ata 10 euro ya pamba oyo kopesa te baza kosombela babiloko tu ezala te pa yuyu mutu mosi aza koloba nabebisa bambongo na ngai kolambela ekozika bamabongo banini na butu mpe alingi kotika nga kalme te moke kaka yuyu mutu mosi baluka sala boye zala na mopanzi pesa na ndenge nsima tokende na ndenge liboso tia na mema yo nasala systeme adiemba bamakambo ndenge na ndenge me etala atiki yuyu mutu mosi mpo akende kaka epai ya mama lokola moni mama aye na mbongo me bandeko oyo ezali libala te ezali baje bablague tozali korapele lisusu na bato bazali koloba ete non bato ekipe ya radio Zumel 1000 baza na jalousie mpo nini odombo abali te toza na jalousie te me toza kolinga kolamusa bamama oyo bakoki kosala susu erreur ndenge mama asali bameka kosala yango te mpo na Afrique na ndenge ya constitution ya mboka na biso mobali nde mutu abalaka mwasi mobali nde mutu asombelaka mwasi robe ya mariage mobali nde mutu afutaka mbongo mpo na sali ya location ya mariage mobali nde asombaka costume na ye mobali nde asombaka masanga mpo na fete ya mariage mobali asalaka nyonso me oyo ya odombo basaleli ye presque tout wana bakobenga ngo mariage wana eza mariage te babuki constitution ya mibeko ya mariage ya mboka na biso article oyo elobeli makambo ya mariage ya mboka na biso baviole yango alors odombo koya lisusu kolobela bato bamakambo yo teke baviole constitution na Congo oyo moko nanu oviole constitution ya makambo ya mariage basaleli yo presque tout oyo mobali ya ndenge nini donc basaleli yo tout na niare mpo ozwi kaka ya ofele vraiment mama mpenza bautilize na ndenge moko oyo ezalaka te mama oyo ata bino moko mama oyo ye moko asombi robe na ye ya mariage ye moko afuti sali ya location ya nini ya mariage ye moko asombi masanga mpo na fete ya mariage ye moko asombeli odombo costume ya mariage même slip na ba chaussette na sapatu ya mariage ye mutu asombi
apesi lisusu odombo 30 euros po etakende kokatisa coiffe. Apesi lisusu odombo 50 euros po akende kosomba tondeuse amikatela bapoile na ye moko ya se ya makolo ya nzoto ya ye moko ya mibali po amikatela bapoile na ye moko bapesi lisusu 50 euros ake kosomba tondeuse po amikatela bapoile. Vraiment, ata bino moko. Baloué limousine kaka mama onde mutasombi. Afuti bambongo. Biloko nyonso. Siko boyebisa biso. A violé article ya makambo etali constitution ya makambo etali mariage ya mboka na biso. E bongo nde mutu ya boye bokende kobetela maboko bolobi ke batu ba Zumel mi bazokele motema liko. Eza motema likunia te. Eza ne toza olamusa. Bandeko basi botika kosalaka boye yango na moni ba mibali yango ba wumelaka te baza kokima bino pe ba mibali ya boye bango nde mutu ba décevra toujours basi ya boye. Bandeko basali presque nyonso na niara pas juste ya ofele bandeko ata bino moko. Oyo mamo penza a raisonnaki to a raisonnaki te. Ezali mawa mingi pe pasi. Ezali mawa. Bandeko ba bolingo to komi bongo na suka ya masolo na biso pe to yebisi na bandeko nyoso bazali koloba ete biso tozali ba jaloux ezali kambu ya jalousie te oto lobi ezali clair. Alors bino moko boyebisa biso soki o biso to lobi esalamaka bongo na ndenge ya constitution ya masolo ya mariage ya mboka na biso ou bien odombo na mwesi na yeba violer constitution ya makambo etali mariage. Réponse ezali pa na bino. Toko senga na bino bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000. Merci. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan oyo kiyango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zumel. Avez raison. Aïe President Bobise tuzola sananga beto na beto mozaiko yoyo lusolo yoyo Adiansi mokomba koba Adiansi mokomba koba Allez
Percussion sai. Jean-René Kolo, Mamalantou. Papitolas. André les Sapoutiers, Adas, Guy Mabita, Alain Jabba, décidé de faire. Yari Kilumbu, Beka Bango Bigoko, Ko, Sami Sasseur. Nono Makandila, Fier, Jean-René, Solane. Samba. Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka. Hilaire Mabelonga. Osaka. Hubert Betamona. Kati Betamona.
tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino moko dekozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto azumeli nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.